doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Boto Samela. Pardon. Boto Samela. Boyeza Armatungu Bobo Sanate. Ah, ceux qui te tirent au bilan Mukusamboa. Data Babibo Fonga Maba Moko. Voilà, presse de la France allait à presse quand on a bandé la Lobaki. Boyeza Armatungu. Ah, Batobina Mukusamboa. Ah, Batouabeta Maka. Ah, Batouarane. Yo, Bayambio Nambokoyo. Namada City. Pe en plus na Armatungulu. Pe na Armatungulu. Place yo, ba décision ya base et Zouama. Donc un mot pour na ba master sur la combattant ndenge ba comme et ça la ba obéir. Ingeta. Vraiment, on a séparé tout en bas. Quel temps? Un siège vraiment, nous sommes trop fiers. Les mines, ils n'ont pas le bâti. Nous avons des émotions. Il y a des artistes qui ont des difficultés. Mais, en tout cas, nous avons merci. Nous avons une culture en mots. Surtout que nous avons là, on nom à tous les artistes et musiciens. Vraiment, de ceux qui nous merci beaucoup. Merci vraiment, Nassir. Message on a quand on a tous les bons na combattant pour notre terrain. C'est-à-dire. Ingata. On a fait un concert, Lelo. On a reçu. Dès qu'on a kabolaka orchestre. Na bandeko bazomona passe na boutique yango to na salaka ndenge na salaka dena nyati mabele oyo na sape malasima ba collègue nanga mususu ba pe kunyata pe mabele ingeta mais on sait na komba na bino bosaka nango on intérêt en mboka on a convié peuple congolais pour la bonne marche en mboka. En tout cas encore une fois c'est nous merci. Parce que mingi peut toyer barati. Moi ba ignorance c'est ça nango. Chose à mingi la culture. Chose à l'inspiration makama musique le maman mboka. Pour sans population qui se trouve vivre. Ça va dans la question de vivre. Donc pour vivre bien, il faut peuple azala bien, azala moyen, azala l'art, on a un concert, il y a un somba bis, il y a un somba CD pour bisba c'est tout vivre. Souvent on bazana galère, bazana moyen bazana ba difficulté, bazo koufle ba ndeko, bazana ba problème, moyen ba sunga biso et kozalati. Le tout monde qui base ya récite. Ya makamto ko le va bien. Les aga ko fait peuple congolais, bazala prudent pour na intérêt à mboka. Si ko makamto nyonso base nango, ni takana bino ba combattant. Ingata. Na osenga appelle sous vraiment ba combattant et loko mokaka. Na yebi ki boza bien intellectuel. C'est-à-dire langage kaka oya ko lobela peuple congolais, et ça bien structuré. C'est-à-dire ba gros monde limité za bino. Pour tout ça na bana, auto kanga ba photo na bana. Et ça linga président moni papa na bangwa yi. Bana sikuma même musu abiso akati. Bana ba ko yebaka ya moti. Cuisine interne. Mais parce que baloba na bino molobaka. Ba tout ba kaptaka ya musu pour dire la vérité. Les locaux là qui pose un message faut qu'il y ait na chaîne. Mais les réseaux sociaux et dominent tout. Des boyaminga ka les lois. Des milliers de personnes qui bayaminga on a quelque temps ba combattant nous son monde. Bota la geste ou ba ndeko na suba salikona. Sali to bunda na mo ça fait très longtemps. Mais ba font la biso tema lelo. Vraiment zamba batela bino. Après ça une longue vie bo ça la bien mais bo ça la ka éveiller na mboka. Parce que mutolo na surtout ba kunda on a kati ya mboka. Ingata.
Encore une fois, merci beaucoup. Combattant jusqu'à la mort. Ok, une fois. Jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Ingeta. De la forêt, ambassadeur de la paix. Tout le monde a action à Osalaka. Il y a un peu quelque part, le long de ma bille. La base va bien à la Senga et Lokomoko. Base Lingi Bango, Moko Banda Awa, tu pas ça le répéter. Nikebeta, et tu as 6 minutes. Balobi Bango d'après son message, Balingi va accompagner au Banda Awa na Bango Makolo, ti na salle. Et là, base c'est Senga Angoana. Merci. Il n'y a pas de problème. Tu as marché quand tu as la tango, c'est-à-dire, dans la discussion. Nous avons beaucoup donc vraiment, on a tous sur nous, étant que votre frère, on va accompagner tout ce qui est dans le en tout cas, tu sais pas le makasi. Moni lelo, bakombata bazo bunda pona mboka. Bakombata bazo bunda vraiment pona mboka. Donc voilà. Donc binomo bocho mona vraiment bande qu'on a vu ça bakombata. Bango bazo bunda vraiment pona mboka. Tosepeli makasi na ndenge bafongoli motema balobi en tout cas ezosenga vraiment que ba musicien babanda oya kobeta muziki ko ba comprendre que ba musicien bazape apolitique. Donc voilà yango moni tolobi que non. Merci na ba combattant Cape Town en tout cas ya kolobeza te ingeta. Donc ba kompe na idée que ndenge za wana musique ko beta ba pesi pe message na bango pona mboka. Pour bango bazawana bazo bunda pour mboka ba combattant en tout cas merci na ba combattant Cape Town pour talak na minito yo zamaka mboka bende le drapeau balobi bazo kende makolo tina salle na yemoko wera son le roi de la forêt. Donc voilà boyebi ki wera première fois à marcher pété à marcher déjà na Paris pe na bande ko na biso ba combattant. Donc voilà yango tolobi en tout cas merci. Voilà. Ingeta. Donc c'est la maquette. Station. Émission folle, émission
Curtis. Yeah, where is it? Donc, toujours marché, tina salle, toqué balance. Donc, les combattants, ils ont combattant voiture, bazo marché. Na ye tina kata salle pour na koyeba. Station, station. Pourquoi la station? Comment on met la katika tuana? Come guys, okay, come. Okay, you guys, come. Oh. Come down, you get paid. Sing this, I make it.
Boya concert. Kitoko. Voilà Cape Town tombé. Nino Mavwemba. Nino Mavwemba. Nino Mavwemba. Yo podo marcher à Cape Town. Ah, au monde de la forêt moto. Nino Mavwemba. Oui, oui, Igwe, on a Igwe. Biso ya makila maison mère. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service. Pardon, Maman Mireille Wakanke, balinga ape ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service c'est pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec expédition là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Bon, le Kamako, au salaire, au yo, aux amants, c'est vrai, au Tangana, yo, du vent.